Esengo ya voyage ya poto bandeko mibale bakendaki église kaka ndenge boyebi congolais soki alinga voyager ba veille de prière ko sila na munoko kasi ba bakendaki veille de prière ba préféré ba bimana veille pour na sentiment ya poto de kaki mama nga ko bengsa na poto ba j'ai décidé ba kende ba beta ma tour pendant que ba lay ko zonga na rond-point Roulerie ba kutel na deux filles ezalaki ba 2h du matin ba li ko zonga ba préposé ba jeune fille wana ba kende komela mwa kopo ba ke komela mwa kopo boyebi kaka ndenge ezalaka bazongi na ndako na bango tangu balali na tongo bala mukaboye deux jeunes filles wana bakomi basoso ya basoso pongi ya kosakana te ba ke kobenga basango mokonzi basango o basalaka exorcisme nde boka bakambu o eleki awa yaya mokili o eza makambo soki ba betelo lisolo ozo kanta lokola fiction kasi soki esam na famille na bino o comprendre que mabe eza na mokili oyo tukutani juste après ceci. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoe télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pe sa programme oyo radio Lokole masolo ya na sengi na yo to partager ka émission oyo po esunga ka bandeko mususu peut-être les autres ko beta awa yo intéressé ote mais tant yo ko partager et ko intéressé ndeko moko songolo et sikamoko pakala kombo na ngai fiston pelende tata ya Sedek obo mesano nali ko profiter toujours na koyebisa bino ya anti-poison ezali racheter l'état car les jours sont mauvais aya pire à souter pire à coma pirate mudo so benga wana mon ami de dedans mon maman moi na maman na ngai moi na papa na nga oyebite na makanisi na ezali nini olingo kende Afrique ya ata kuduka gesiko zali wana benga tocha en contact na bande ko anti-poison po on ne sait pas anti-poison oyo ezo sunga batu ya c'est naturel mbumalde so mona wana naturel au lait au broyer mouma moko et ça la garantie à 6 mois la kati ya nzoto ya ata batelio poison ya marque nini okosanza yango dombuma et ça la garantie à 12 mois mais rappelez-vous que batouana va pesaka toujours 2 mois kobenga biso kaka pona pa pambati soki obengi biso soko komi prêt à kozwa yango nde obengi o tolobaki te tolobi voilà ekendaka ndengo wana voilà Yambo to betela oli solo oyo jeune homme oyo balali na bana basi bakomi ba soso na tongo tika to profiter na occasion oyo pona ko souhaiter un très joyeux anniversaire à l'apôtre Didier Bitemo depuis le Canada à Montréal mon cher apôtre c'est ton jour d'anniversaire Lia Mela Sakana un peu de vin seulement pour la santé apôtre Didier Bitemo visionnaire ya église Egna Ministry na Canada. Voilà, au nom de toute l'équipe de la radio Lokoe télévision, cher apôtre, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. Écoutez ceci. Ya to komete na lisolo oyo epesinga ipasi epesinga mutu kuswa lisolo oyo mutu apesi lisolo oyo mama ya mwana oyo ye moko papa Fistonga la kenda Allemagne na bo mwana na zwaka chance ya na biso abengisaki ngai na kenda ka Allemagne na âge ya 17 ans na koma l'Allemagne mais ngai
na botaka mwana na ngai na âge ya 16 ans ya mobali. Aboti mwana 16 ans quand ça ka bakwa la vie na boti mwana et que chance eko s'ouvrir na kei na 17 ans mwana nga tikalaki. Prof tant on a kendaki wana na bala ki kande ça ke konso na bunda na saki divorcer liboso na eko bala mundele to boti divorcer sikoyo papa fiston ça va na Allemagne. Papa on a Francfort na Allemagne. Jeune garçon, moi, qui a comment déjà jeune garçon à la vingtaine d'années déjà. Alors, ndenge boyebinga parents, na tindaka moi quelque chose pour la jeune garçon atangi kela sika kandeza laka à côté université kakandeza na salaka tout moi na ngai azala très bien. Na zoko bunda chance et sourire na komi na posa sikoyo mwana ifala ki aya na poto awa papa fiston ba démarche nyonso tout et salami kitoko et salama kitoko kaka ndenge zalaka na yebsaka e papa mukili weza malamu te bakuluna kotoyo bakamabe kotoyo kangama kana losambo mwana esko sambela koma mala sambe okendaka wapi excusez-moi. Maman la semble à l'église catholique moko songo to tanga kombote. Azala ekuto acolyte servant ayemba na ba chorale et consort mais kaka ndenge zalaka mwana soki voyage komi pembeni mutu likolo mwana nanga ndenga papa fisto ye do nzote tikega la kisasa ye molimo déjà en Allemagne à Francfort mwana komi de Allemagne boyebi ba jeune garçon ba okola. Basala kama mutunu kolo kakandeza la kala sika skena mingi. Alors moi na koma eko kende ba prière. Boye biso mtu pour voyage ça kama lo sambo mi kende prière. Wana oke pas fonctionnaire avec Nzambe azoko sabino pesa dim sala boy sala maboko bacha maboko pour que ne voyage. Ah les voyages c'est le droit de tout un citoyen. So ngo voyager un problème te. Papa fiston moi la kenda église à qui l'église catholique abandi ko kende église moko songo to tanga na kotanga kombo na ngoteme eyebani pasteur wana ayebani akendaka kuna akendaka baute ko beta ngutu concert na stade papa fiston biso tozalaka na babenga oni Delvaux moi na Delvaux siko église jour wana ezalaki veiller. Il paraît veiller avec l'église wana mwana akendaki il va dire maman na okende veiller bon problème zate okende veiller mwana keine va veiller ba kota so ba 18h 20h on ne sait pas effectivement mwana pe akendaki veiller d'ailleurs pour votre information mwana nangai akoma iko déclarer que non ndenga za kuna e pa na biso ba osali ba kanai ba bukondos moi jalousie bi kaneza la kamama zate bon na koma ki na niveau na pesa ki mwana aluaka studio moko boye kaka na Delvaux siko azwa camarade na imoko ba fanda na studio que moi je paye chaque mois na tindaka mbongo ba fisto pa na studio wana bref bakena ki fait tant que veillé na promettre qui moi na retenir quelque chose pour la tenir la cahier argent de poche alors pour ça un système mode tinda mbongo abenga ngoni so ki tap so ki tinda ngona so batelo mbongo mbala moko yaka na téléphone lokola ba M-Pesa ba Orange Money mbala moko ba ta poto ko na téléphone na yo moi la kenda ki veillé ba côté veillé je qui veillé ba na 20h on sait ba côté qui veillé tangu ngana eko tinda mbongo na tinda ki $300 papa fisto na téléphone à moi na ebité pour na ebe ki ero moi na veiller à cause ngo kaka lobby nzoka moi na veiller tangu bakokisi 21 so 22 a checker téléphone à moni mbongo ekoti moi na ju trouble talaka une vingtaine d'années pa moni mbongo ko téléphone a simninga na ta mère atindi mbongo na kati église tobi manabiso tokile duma batiki ve papa fisto babimi libanda bakendaki na limité to sala ndenge nini mwana na ngai azalaka na mutuka ngana na Allemagne bien sûr ngabo pe na kenda Kinshasa sala boepu na tia mutuka moko ezalaka wana soki na kei yango na etusaka mwana nga pusaka yango
ndenga longwa ki na lupango na biso akoma ko futela quelque part ye mwana a poussa ka mutuka wana po permettre ka ye akenda ka ba classe kaka neza na pas fisto moi la camarade ba démarrer mutuka ba na $300 300 chaba alors to ken wapi to ken ba boîte ba ken na boîte suki wapi badumi oye awe bagana boso ay singa bagana ki kota iste zarani kota ista wana bon marché ba ke bon marché ba tumi sili bo ça va to kita ville tangu ba kiti ville ba 0 wala ya to benda kayo matoi salaka ongele yo mutolinga ba boîte yo mutolinga ambiance ya soki 0 ekoki 0 1 minute nanzela na butu mutu oyo yebite mwasi oyo yebite kolanda te mobile oyo yebite apesa yo lift te amema hotel na transport wala ke otika hotel buna na transport public ti okoma après tout ata transport est difficile mutala la kanare azalaka te o toloba kite tolobi tozoko lobaka yango chaque fois. Oui, parce que moi, je suis à côté de ville, tant que commis na rompre Forescom. Rompre Forescom, il paraît moi, tu m'as la cavala consort. Il y a 2 jeunes filles. On peut dire, étudiante, il y a étudiante, elle est au Kenoap. Bandumba, on ne sait pas. Mais, parce que là, il y a fard. Il y a mini-jeep. Bon, il y a boulega, non, ça peut être Chelsea, peut-être Teka. Ozoko teka marchandise, ozana marchandise na bokote, ozoteka nini? Est-ce komi? Talaka 2 jeunes garçons, bakuta na 2 jeunes filles. Batuni bonjour, comment tu vas? Bosa non, en tout cas tu qui koto cours sikoyo, RLeki, moi awa, tout bokeno donc tu vas na delfo, oh, va na delfo, oh. Mais si tu vas na rappel à delfo Merci Hero, est-ce que moi et Zali on peut vous offrir un verre caranèse à la Katalaka, ma jeune fille à Kinshasa, ma jeune garçon, on a mis tout que consort et puis voilà. Bah limite, ma jeune fille à côté de Moutuka, donc elle doit puis donc elle va boîte quelque part, bah qu'elle a boîte ni nous. Ya ba beta mbenda jeune garçon ça a $300 na yoana, bah dépenser moi $100. A proposer non savoir to que des peine bon bino pena héros comme ba 2 heures déjà boy ba 2 heures bo zo nganda to que les gars kotola là pona na tongo bokinde ba coopérer ça va oh bino ba bo ça étudiante et comme ce combien est-ce bokomi oh ngaba lenga na 24 do petit nga kosinga atanga kana isfasik nzoka sana emulele ke ya ba Chelsea ba changer formule mikolo oyo so ko monika muda farde na yi atana moyi o jeune fina fard o marorbe fard na sac a termi on attend na ifacilité on attend na ISP on attend na ISC Chelsea ba changer système ndenge makamozo évoluer bon ba to évoluer sur tous les plans est-ce que komi to so la pembe za de lokole tselanga ba j'aime ko tselanga ba j'aime ça dit émission éveil à conscience tant to beta kama solo boy to senga kana yo partager peut-être li solo oyo isungi yo tant yo partager et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala est-ce que komi merci beaucoup maman Marie-Thérèse de moi la première dame de Belgique au komi c'est que bien voilà bakei na ute ko esa bino awa ndeko bali oyo papa fisto ko tanga komba ya mwana ngate pardon ya mama na ko tanga komba mwana wote beto beta liso ba comprendre biso fonctionnera ndengo wana ane ko luka ka studio to benga ngoni studio no appartement esika mbeto ezali moi frigo ka po la masana yi alors ba est-ce qu'on a deux petits il fallait que ça la chambre salon moko ka na salon moko ka na chambre rien ezaka studio ndengo en terrain. Alors, ça va gêner pour moi, moi beaucoup na kiti, moi mususu na beaucoup na mbetu wana, eza problème te. Phase. Fait type salami ki toko kakadeza la ki toko lilo na tongo balali. Moko na na mbetu, garçon moko na mbetu, garçon mususu balali na kiti na mutu na bakaboli moko. Tangu ba komi na 6h, so mutu na main bendat. Mbenda leki ya kosaka ba 6h 7h. Oh.
oyo wana azalaki na mbeto la muki boye ata la pembeni na ye amoni soso ya mwasi alali yaya histoire vraie histoire oyo mama apesi yango par rapport à histoire oyo tobetelaki bino ya taximen oyo amemaki ba revenante mokili eza na makambo ya tosalaka angele ata la boye soso boye soso na soso afali alali soso pe na pongi ya kosakana te asutuki akimi na mbetu abenga mninga na kombo mninga la mukete mninga ta pembe na pembe soso mususu alali koto na kiti donc basi wana est-ce que babongwani ba soso to basi oyo basale biso je achète un téléphone na ye téléphone ezali a checker mbongo na ye mbongo etikala $200 nyonso donc mais qu'est-ce qui ne va pas basi oyo babongwani ba soso to ndenge nini bagangi babimi na lopango badeko fala babengi batu boya nini bandi ko expliquer pour essayer bébite au bon masusu te ba fi oyo bayi ba sa ba étudiante to so ki ba ngoto pesi ba ngo lift ba boko lo ba to dumaki o ba sa ba étudiante to ba fana na mak ba na delvo awa so ki wapi ba siko net RL kaki to yibala la awa comme ça na tongo ba kende na tongo boy ba komi soso ba tu ba téléphone kaka boy ya ba na delvo ba yebi solo téléphone kaka boy bakanga ba soso photo bakamuto abit non bakamu oyo papa miko wali bakamu oyo comme exorcisme eza sous niveau na binoté preuve ezate que ça ba fiona luka ba fiona rien luka ba fiona rien ça la bo rien est-ce que ça bango pendant ce temps bandeko ba bolingo ba soso ba sa ya kolala soso alali kao bake kobenga sango boyebi sango azalaka na sango ango azalaka na Saint-Luc kutama campagne n'est-ce pas sango moko azalaka na bakamba exorcisme totangi kombo ya sango te tobeta kaka lisolo ndenge bapesi biso ndenge bapesi nga lisolo bake kobenga sango bake koyebisa sango wana ye alati soutane bakabetaki soutane ya noir sango ye na obenit asambela boaki basoso kao bayola mukate kaka moko na mbetu moko na kiti sango asambela sale ki exorcisme wana esi bango oh oui effectivement basi obozo ki wana basala ki basi normalité basi babimaka na butu bayaka osala makambo na bango kaka ina beteli sunali so le ki wana salaka angele kozwa mwasi oyo ebite après 0 heure salaka mabe bayaki mission na bango mission oyo bayaki kozwa ba esprit ya batu moko il fallait ki ekufa quelque part bango bakanga yango bakena na monde invisible. Alors mission wana tango bayasi bango no mission wana eraté sala ki lisute wasanga sa bango mission estrama ki susute yango batelema ki wana pona mutuka na bango ya kozwa bango basa nini bakende ya mukile na makambo po mutuka ya kozwa bango ekende ba sale ke bino bokoma ki wana libosa mutuka bo proposer bango balinga ki baduma bakei na mondu wana kuna ba fi wana bazalaka basoso bazalaka batu normal te ozolanda bazalaka basoso batu normal te mais ndenge za awa il faut bazonga na mondo ya bango bakozonga na moi te ndenge zali basoso o bakola mukate tina butu bango na moi bazalaka te bazalaka na butu ndenge za awa epana bango ekomi siko butu biso soki toza butu bango baza moi omoni tina ndoka alokaka na butu donc ndoki tango baka butu wana yezaka butu tezaka ne moi eza boye sanga ebotike bango ka ndenge wana sango azongi na église azongi esika azalaka na ba 18 heures tango mulili ekoki sango mokonza ekozonga sango wana basango oyo basalaka exorcisme n'est-ce pas sango ekozonga efata asali exorcisme mbala moko obenita bwaki basoso wana balimwe bazongi pana bango papa Fiston likambe komela ki mwana na ngai ya mobali yango wana
mwana mobali yena muninga na ye ba komi traumatisé, c'est comme si bazoye ba sumakambo pena bien te sango azui bango akena bango bakele osala ba prière. Papa Fiston mwana nga mobali kutu na zongi bien te ba comme le kola bato ba ça un peu moins dépassé, c'est comme si bazoko monaka ba dans monde wana, c'est comme si bazoko monaka basi wana, on ne comprend pas, mais sango mokonza lobi bazwaki des esprits na bango bakendaki na bango kuna sinote balingaki bakufa eloko empêcher bango ndenge sango yaki wana abwakaki au bénite yango a récupérer bango na, mais bakobonga. Papa Fiston, est-ce que mwana na ngai akobonga ndako wana soki on pona ye moko azu camarade na ye ba yofanda kuna ekokoma na mutu na ngai te o mama oyo alingi Alexa mwana. Papa Fiston beta déjà li solo po soki mabe ye ba bakinga na sena dénonçaki déjà tala makambo elikaka na mokili ya esengo ya poto ozokende poto yo soko kende poto ba chéri nyonso ya quartier ba kominya yo mama pe oto azo spoil yo na mbongo omoni tina ba parents musu bazalaka na mbongo mais azo pesa bana mbongo difficilement pour la éviter ma cambia boy. Papa Fiston, ba démarche et ça déjà prêt. Passe moi na passeport na ye ana makambu tout doki azoya ko rejoindre famille a okendeka na ambassade allemande ba pesi mbata mama mo na document mais tala makambu e komeli mwana oyanga Papa Fiston. Beta li solo poté ya ba jeune garçon. Là d'ailleurs Papa Fiston dans le baka c'est très dangereux. Tala makambu li solo ya mukuse ya mwana na ngai. Oh, ça n'est pas la gamme de Bombola Gibino, Yangoana. Papa Fiston, Théakabana. Là d'ailleurs, c'est très mauvais. Donc, Banine, moi, Nanga, à la lagina soso, toi, la lagina ma fille. Keba na kolandaka basi na 0 air. Keba na kolandaka mibal na 0 air. Est-ce que komi, li solo ango, et suki awa. Yo mutota la biso yaya, so que na solo ko pesa ko banga te, pesa biso li solo na yo yaya. Toko peta li solo na yo kaka ndenge olinto beta yango soko olinto tanga kombo toko tanga kombo soki po boy na yo to tanga kombo te toko tanga kombo te toko beta li solo kaka po ba comprendre biso toko évoluaka ndengo ano. Alors encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe de la radio Loco Télévision, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à l'apôtre Didier Bitemo, les visionnaires de l'église Ekna Ministry na Canada. Voilà. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo